bienvenue de retour na première dame look. Voilà les longues Adrienne qui n'a coupé Sabine au sous. Vraiment une fois de plus merci na bato bazo soutenir première dame. Ah na première dame na la saba maman ndenge ni ya ko se coiffer. Ah bota la tantine on ndenge vraiment sali maquillage na batsuki na système ya première dame look. Voilà ba vidéo na nga eza vu partout bazo talango vraiment nazo laksa ba maman comment ko sala maquillage ya bien ba maman na biso baloba lingala bazaki ko yebosa maquillage vraiment ya bien te mais vraiment pe ba o basi ko se connecter na première dame look bazo comprendre ndeni okoko sala suki boye. Voilà yango lelo na eza vidéo o ya shout out na laksa no fi okomone parti ya nzambe yepe a recréer ki look oyo fi mususu ye okomone dunia vraiment na ba message ya ba message ya bien un botala net grande sœur na ngai ye comme star à papa na kati ya fête ba petite sœur na ngai belé bazo sala pe ba look o bazo recréer yango juste koya na créativité vraiment na kati ya nini na biso ya ba congolaise. Voilà parti ya nzambe yeyo vraiment ya sala ki on a système ya vraiment couleur qui toko makasi. Voilà ba maquillage à bien bazo ko apprendre vraiment na Adrienne première dame look babilo kaboto zaki o mona ngo ezaki o sama mingi na banglophone bato français pe ba côté ni ya ko ma bien ko ma présentable. Voilà na misu ya bato ba mambo belé vraiment soki pe ba ebisi o te peut-être o mona ngo na musika oye bato tuni mutu mususu amemeli ob explication moko ya bien te ou bien boy ko partager na yo mais ngai nazo partager na bino. Voilà ndenge nini okoko bongama ndenge nini okoko zala toujours propre malgré même oza maman na ndaku oza vraiment na ba responsabilité belé mais moi si azalaka propre moi si aza fleur kolinga te ba responsabilité wana etika kayo olamuki na tongo latika rasue pe robe de nuit si olambi na butu non ba wana ba biti dakala parce que toza vraiment na mode ya révolution bozala bien propre première dame moi si vraiment alamkana tongo asali ba makambo bongami malgré tout ça pe ba makambo suko lambe zala bien et tout ça manzaka na ezala toujours propre banga na vie chinois parce qu'il y a bango ou melarate sala manzaka no naturel au vandi na ndaku na yo même si ozi mo payate kolinga te bongaka ata oza mo paya obi okie fesi obongami ofandi juste pour na opesa pe nzoto na valeur bomoni et ça la ka vraiment bien yango nga na comprendre mambo na batu nyonso na la samno na ba photo vraiment pe ba comprendre makambo na ba boya na bango vie chinois ba lingi makambo sala moko. Voilà batu belé ba recréer modèle oyo et ça lenga plaisir yango na bena ko sala vraiment shout out na ba o bazo linganga te na ba o bazo combattre musala na nga mitali bino boko za na problème na batu oyo belé na la samno na photo parce que bango ba lingi na bato nyonso bazo soutenir nga balingi na ebiki ya lolo alingi na ebiki Emilia Gualdino alinga na ebiki ba première dame na nga nyonso tout Jessica bolinga na bino. Voilà première dame yeyo pona ba maman pona ba papa pe surtout kolaksamno ba technique amiki parce que balobi première dame look aza mwasi ya lokumu mwasi aza ya valeur parce que oza toujours star à papa opesa toujours mobile na oposa parce que yo moko soko fungoli porte ba contre molema koluka te mobile na ko ma cible ya ba fille mususu soki yo ebi vraiment ko bongama te ofungoli ba porte parce que bana mibali balingara vraiment miso ezomona bino mo boyebi mamna oloba si c'est pas juste boye bisanga mais moi je crois que c'est juste. Voilà première dame yeyo na pesi bino merci mingi vraiment na ndenge bo soutenir na ndenge bo sa pe be fort kotika ba commentaire bozala propre malgré musala malgré boema moi si propriété na nzoto bongse elongi yeba kolamba yeba osala nyonso pipe les restes nzambe akosala nzambe pe kotia na centre ya ba foyer na bino partout esika nyonso tu bozali
mais mingi bozala propre mingi motema malamu mingi bongisa suki latara bien on vit qu'une seule fois vie na ezala vraiment esengo bozala bato moko esengo comme nga moko nazara na mte esengo nde bomona nga vraiment ba vidéo c'est comme ça que je suis voilà nga yo nazo sala modèle na esemne ezaka vraiment modèle na nga signature wotu na nga ni nazara maman bomoni petit na nga ye wana pour dire que kotika attente koloba tiki oza maman ozala salite nalingi bino mingi nzambe apambola bino à la prochaine première dame maman komi star à papa na kati ya ndako